Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidèlia, merci na ba fidèlia nyonso. Fidèle Story yangoyo bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Toya Lisusu, na deuxième partie, il y a film Oyo, Mbana Yambanda. Bana Yambanda film Oyo kitoko, film Oyo gu, bandeko nanga ebele abasi babenga kingai. Bandeko nanga ebele ya mibali babenga kingai basepela kina film Oyo esalaki bango bien bana ya mbanda film Oyo bandeko nangai olingaka koseka osepelaka na koseka bandeko zala wana bongama na ndako bongama liboso ya telefone na yo abonnez-vous na Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube du moment chaîne YouTube Oyo tozali côté la bino ba film ya bien ba film très intéressant ba film éducatif bandeko na ngai tolanda deuxième partie ya film Oyo kokata yo pandi ndeko na ngai merci na équipe Mobimba ya Miel Télévision, merci à notre PDG papa prophète Dieudonné Mungu, merci à Mondi Pro papa Trésor et Candol. Bonjour Mama Boni. Nalingi biloko wana vraiment ebela noki papa lia. Oui papa mama promets à tes papa rolia na ye. Maintenant tout le monde tuna moko. Nazo sepela pela na ndenge yo na ngana papa toza vraiment erré awa. Alors na kolinga tena kena ngina tikalaka awa o. Na ngina kende place musa tikalaka awa pa na vivre na papa nanga. Komi tungisa te mwana nga ya mwasi aza papa na yo. O kotikala wa o ndako ya tata na yo. Kende na cuisine kuna sisa makambo zo sala bana ya mbanda. Merci à toi, mère ya Palais Kolobor, Rovia Fidèle di Makesi. Zalaka yo. Film Oyo eza kitoko bandeko na ngai. Film Oyo eza gu papa Oyo. Oyo azomona na vi na ye ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali soki vi oyo papa azomene ekomeli yo pardon luka basali na nzambe pardon yaka na église Miel avenue Charpatier non loin ya hôtel de Funa pembeni wana na première rue okiti na HJ soki okomi na première rue wana okiti na HJ otuni kaka avenue Charpentier toza tout près na hôtel Funa okomona Miel ezali wana église Miel tozali wana ndeko na ngai makambo oyo papa oyo azobika soki okutani na l'homme de Dieu le prophète de la nation papa Dieudonné Mungu nzambe ya papa ya prophète Dieudonné Mungu akopesa yo solution nzambe ya mama Mungu mama Nana Mungu akopesa yo solution nzambe ya révérend Timothée Mungu big dédicace à vous le révérend Timothée Mungu ayo yango wana papa Miel Télévision toujours nakobosa na te kopesa big dédicace na mama Jenny ya mon ingénieur Arnaud de Boutela ingénieur nanga privé
nakoki jamais kobosa na maman Adakuna ya notre dipro papa trésor et canol. Miel télévision toujours toza peto kozala toujours avec fidèle story. Ouais chérie. Et rappelez nga penda biloko e manke nga oui chérie. Na ngwa na sali po na yo. Na ebi ko linga kango. Bébé nanga. Ni on azo mona wa. Ni nango so marchete awa. Na ndabu nanga. Do comme sikoyo yo comme la mère nanga. Madame pardon. Na sengi vraiment tika nga tranquille pardon kene nanu. Olobi nini? Na ki bien te. Yo ndi lokolo bananga bongo. Ni na ozali boma. Soto meki bêtise wana lisusu. Okondimata na kosala na zo ko gérer. Okondimata na kosala yo zoba. Yo. Donc na minute nde. Yo sikoyo zoloba nanga. Donc yo pendo zo na biloko zo pesa mba nanga lia. Otiango poison. Ngana tira mba nanga poison. Chérie, est-ce que tu as lobby? Na yebi. Biloko tele mba nanga poison. Otie poison na kat. Akoli angote. Akoli angote otie poison. Mais yela nga biloko nanga na zolia. Okolia biloko te. Eza na poison. Eza na poison. Ni nango problème na bile za nini na lembi makambo penza motalingali ya Suzana ozomona makambo ozomona makambo yo moko ozomona tala sikoyo na lambeli yo biloko zela lokola ke na biloko yo yaka ngana ke na yo mutu yake na biloko ke na yo wapi boke wapi bino mbale ni nango mama ni nango na lengi to kene na chambre yo oza lokuta yo jamais ko kene na chambre ni nango na bino ni nango na bino na cause akimia te pani keba na kolinga te mona moso ya boto na yo papa yaka to kende ya okokena yete zonga kuna ya uli nango na bino na cause akimia te na lobi okokena yete okokena na chambre te nango nazo comprendre yo te ozo comprendre ngati na nini yo pendo za zoba ni nango na yo nanga yo pendo ye na ndaku nanga keba papa zonga kuna filme oyo eza kitoko ba fidèle film oyo eza goût interprété avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe Zilanano pona nini azotika kaka mutu na ndako na kaka boya ye kaka boya na tiki ye pe na tiki avandi pe na benga na salaka misala nini yango boye mama eza ya koyinda na ndako oyo nini yango tika ngai yaka wa yo tika nga nakobeta otelemana tala kuna omoni kuna bongisa kuna nyonso tu kombola donc nana likolo na lola kende kombola bongisa lokola batizo sotu wana zwa kombo wana zwa kombo zela na pesa yo kombo zwa kombo kende kombola mama mwana ye ninango mama ozomona makambo osalanga abibisinga na kati ya ndako azobisaka na kombo lopo mobimba obimisi na kati ya ndako zela ale kende kuna kombola kende kuna mama bimotala ye pake koza mwana yo nakozifle yo kotoza mwana nga keba mwana nga aza mokolo ndako oyo mwana na nga aza princesse nango princesse awa yo moyo
Hey, mama, yebi seke ngande nazali princesse longwa kuna yo, omona mwana yo, omona bakabaluka zoba, yo pe zoba, bala babundi. Film oyo eza kitoko. Ba fidelia, film oyo eza gutala zoba oyo. Yo moni yo, okozonga place utaki na kozongisa yo kosala eloko te, eloko kosala ngate na ye awa pe na nganjami. Yo nakosila na yo eloko te okomona nakosilisa yo na ndako okosala na eloko te yo tala mbayaya bosela bokomona bino bokomona makambo na otala keba na mwana ngate keba na yambanda bandeko na ngai film oyo pardon yo moto lingaka koseka mama na ndako awa nde okoseke mobali oyo osile oza vraiment na problème makasi ndenge nini oseretrouve na kati ya problème makasi boye okosala sikoyo ndenge nini nazoyeba te o nayebi te ndeko nanga mobali ese ozondimisa ke naza na kimia te na ndako nanga moko problème na côté oyo na gauche na est na ouest ata kutu bakonza mboka bana ba problème boye te ndenge naza nango nazoyeba te nakima communauté oyo nakende wapi mpenza nazoyeba te zala calme luka solution zala responsable fongola miso zala parent zwa décision yo ndoza mobali telemela mwasi na yo telemela bana wana papa nazomona place nakobanda te trouble soki nakosi na kata lopango ezotourne nazoyeba te nabanda kote nini soki nakosi bamoko trouble wana elangwisi ngai nake kolala nakomi kopike bakrise moto ezochauffe nga papa okondima te moto ekomi nga monene o ndeko nanga mobali yo nde zwa décision yo ndoza mobali telema fongola miso réfléchis na oyo esengeli yo sala etake mobali baza basi na yo baza bana na yo telema lokola mobali zwa décision tia discipline neza important nzambe na ngai na kosala nini ozoloba lokola neti makambo yango ekomeli yo te soki ekomeli yako ngo oloba bongo te papa nakuna eloko na kosala te eloko na kosala eza te kuna eza chauffage chauffe mutu ezochauffe mutu matoi nayebisi okondima te oyo nazomona kuna okondima te nazoyebisa yo okondima te oyo nazomona kati ya ndako na ngai moko ekomeli nga enfer tala papa nalobeli lokola mobali mutu esala pardon zwa décision baza basi na yo bango nyonso mibale papa donc ndeko nanga mobali zwa décision kende fanda réfléchir liloko osala mpo telemela likambo oyo yo ndoza papa yo ndoza mobali kanisa vraiment ayi nzambe nanga na réfléchir nini ata soki na réfléchir nakosala nini nakosala oza mna drôle yo oza mna drôle style oza mpenza drôle mon frère tala totika no makambo wana tobeta makambo na biso papa naza koassire yo tala omoni ndenge eza bongo baza basi na yo luka fanda sola na bango bongisa ndeko nanga tokei otikalo makambo wana kozalaka trouble boye te ndeko nanga ya mwasi kamaradi ayebisaka papa ayebise yo ndoza papa baza basi na yo baza bana na yo zwa décision telemela yango estce papa akotia yango na misala ebele ya baparent na kati ya bandako na bango batrouble ezosama papa azwaka décision te bwana ngai ya mwasi olingo ebisanga ke mwana mobiso na déclaré guerre contre yo mama namoni ye omoni mwana mwasi wana mpenza aza na misala molili namoni mpenza ndenge alambeli mobali na ngai biloko mpo ke atiela ngai kisi akokoka te nga naza mama na yo naza mokulu naza mokuba nayebi bastratégie oui tokosala nyonso tu mpo toelimine ye
Mama ndenge nini? Ndenge nini ngo mama o? Mama o, toko sa ndenge nini? Zala calme na yebi. Hey, mama, na zala confiance na yo. Hey, nazo ndi matebo epina na vivre nga nazo vivre boy. Naza penda lesite. Aye ko ngana ndeko nga oh mama. Mama yaya zala calme. Zala calme na ebini na kosala. Tala ngai na komema yo quelque part. Mama lobi. A komema ye quelque part. Tolanda film oyo ba fidedian. Na pesi film oyo et pas ya ba filmeur. Na pesi pe film oyo et pas ya ba papa irresponsable. Kama on a bisana kozolu kanga. Non c'est ça malamu papa. Nina ngo lingolo ba. Non, na ina biso kama likambo. Kozolu ka musala, oui nazolu ka musala. Nazolu ka musala papa. Tout ça pour ça ba travailleur. Awa. On va l'intéresser. Travailleur. Hein? Ce que vous avez tout non, non. Problème est na ko sala o. Oui monsieur. Na ko sala ndanga na kati. Oui, papa. Ayaka koluka musala. Bandeko na ngai. Na pesi film oyo epai ya ba parents. Ba parents oyo boza ba irresponsable bolanda film oyo. Oza na mwana na ndako mwana ya mwasi mwana ya mobali. Mais oza na capacité te ya ko éduquer mwana na yo. Mwana mobali aza kosente aeli yo mama na ndako oyambi. Mwana mwasi akia kosala kindumba aeli yo mama na ndako yo oyambi. Mama irresponsable, papa irresponsable. Oza capable te ya ko éduquer bana na yo. Oza capable te parent ya ko éduquer mwasi. Mwasi akomela yo impoli na miso ya bato abangaka yo te na miso ya ba camarade kofinga yo. Eloko moko te ko empêcher yo. Oya lisusu kosala musala. Donc naza awa pona yo. Oza penda important na musala oyo sali musala malamu. Mais osali musala penda malamu. Merci. En tout cas na sepeli. Oui monsieur na sepeli vraiment. Non ngana bosser. Oui, naza penda grand travailleur comme on a boité. Na bosaka dire. Na betaka penda boulot. Et naza le col la président fidèle de oui. Faut un exemple na ye. Zala exemple ya président fidèle dit. Aza bosser. Donc le fidèle story eza penda lo ya malamu. O eza ko éduquer ba parents. Oui monsieur. Vraiment na mona ope lobby kende lobby ya lisusu osala musala papa yoana akendaka koluka bulo papa ke koluka musala bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali tolanda film oyo bozongi ya papa akuti bato ostaino nini yango monsieur tozozela yo toye nzamba za lokumu soki na mona ki na chantier yo kenda ko na kata yo ngako zwa ide te pardon eza vraiment juste te o na nyoso tu bozo sala wana bozo zela nga boloko net bato bozo zela mbongo na banki boni nango ozo nini olobi nini musala nini yo lobi na tuno question moko. Est-ce que biso toya wa kosala musobe toende koza bambongo na biso? Bambongo na biso mwana yo aiba. Bambongo na biso mwana yo escroka. Nde toye kozwa yango papa. Pesa biso mbongo to kende. Pesa mbongo to na besoin kaka ya mbongo. Pardon. Na bosa loba no ebele te obimingien. Na loba ka ebele. Nga na loba kananga. Na na munoko. Na na énergie. Na za nango pardon pesa nga pesa paye to kende. Ta posa ko loba te. Nga ikutu na posa ko loba te. Na ko loba na ete. Na na ta ko loba na ete. Tala nga mbongo nde papa pesa pesa na kende daya yo siko koloba te yo koloba te nde na loba na place na yo mbongo tango yo koza yo kopesa pardon kapela lingo loba na ngate na lingo loba na ngate pardon papa pesa ne mbongo na pesa mbongo nina ngo boye na bino penda tala nana mbongo te okopesa mbongo yango yo longwa kuna bambongo eza bino te
tala yo pendo oza soni na kati ya communauté oyo oza soni na kati ya communauté zela na tanga eza combien tala papa tikoloba koloba te ezala calme tozoba mbongo na biso tokende tala bosa malamu te o eza combien zela na pesa oyo ya yo zwa oyo ninango inga eza 5000 etalinga te nga nazwi 7000 mais nga nde moto na bayisaki to ya kozela ye ya kozwi nyonso tala mbongo na ye koki te ezalaki 5000 apesaka kaka 3000 apamba nazoya kozwa mbongo na nga 2000 etikali tapa moko ya zoba irresponsable ayebi kodike bana te abota bandumba abota baimpoli abota basynthétiseur papa oyo moko mpenza oyo azozwa so ya famille na te ngai yo ngai nasali nini botala ndenge bozonyokola ngai nzambe nasali nini naza kosufiro bandeko na ngai filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi Béatrice oza wapi yakawa Béatrice bima na mona yo mwana oyo akobomisa papa oyo tolanda filme oyo bima awa bobima bino mibale boya awa nayebisi bino nini nango bosali yo osali eloko te yo penda osali eloko te donc nazopekisa bino makambo bozoyoka te bona posa bobomanga to nini bona posa bolinga so bino natiano na kati ya tono papa nasali eloko te nayeba eloko te aswaka papa bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali filme oyo eza kitoko papa abeli mutu abota bana basi baochauffe ye nina okeape nakepa ete nazo comprendre te o ozokenda mpena valise oyo nake kaka pa baparent na buto oyo Austin zonga na kati nazo comprendre yo te nini yango ezo marché te na yo penda parent papa de yo so lingo kima non na kima famille na ngana ko famille na te ba ko kima te kasi kota na kati olobi nini akota na kati ngana kola lelo na mobali na nga na ndaku na nga na kola na mbali na nga yo penda oza nani po ozwa décision yo ndo oza nani po yo ozwa décision nga nalobi kelela akolala na ngai na chambre na nga jamais akolala na nga akolala na ngai lelo nalingi lala na nga yo nini nango na yo moto ozosala te yo nde moto ozosala te aza mbali na nga aza mpe mbali na nga lelo akolala na nga lelo akolala na nga bandeko na ngai filme oyo ebomanga filme oyo etuwenga filme oyo eza merci na bafi de dia na nyonso yebisanga ndeko na ngai mwasi soki nayebi so makambo na omona awa tala tango na lingaka mobali na ngai azalaka te tango na botaka na mobali na ngai azalaka te tala o na sombo na kati ya ndako oyo eza enfer lifelo kutu eza malamu za solo en tout cas esengeli osala mpenza oyo eza important sala mpenza oyo eza important nayebani koto oyo nayebani tokosala na alobelaki moto moko mpona problème na yo alobaki akoyede yo alobaki akoinsiste yo donc nayebisaki ye mpenza kozosouffrir na kati ya ndako oyo mbanda azonyokola o ndeko na ngai ya mwasi merci vraiment nazonyokola manga moko nzambe apambola yo vraiment amen vraiment tokota na kati ya ndako wi yaka tala memela yo saki tokende yaka tokende kamaradi na ngai ya tongo kamaradi na nga ya tongo bebe na nga moto tumbana ni bebe na yo yoka tala moto kotumba yo kolobaka te kina za bebe na yo na prévenir yo pardon kolobaka bongo te o nini yango
mais oloba kinanga que soki na memeli o arme to koma mwasi na mobali ouais mais alors est-ce au memengo déjà mais ça procédure mais ça procédure na le procédure esili te bon na le procédure esili to zoni ko mamba na moko mais yo oloba kinanga bongo te yango nazo bengo déjà libela chérie donc yo na no memeli nga munduki te ozobisanga ke non na obenga bébé memanga na munduki mais na ko memela yo non na ko memela yo munduki moko ya bien ndengo oloba kinanga memela ngai bébé pardon est-ce que munduki nazo tuna est-ce que na munduki ya mbala moko non naenda na munduki mba moto foto solola meto sola nini na lobi ke pesa nga munduki na posa munduki siko munduki yango nazo tuna ngo sana munduki yango nini yebisanga mo munduki wana nga na sela ngo boyi na koza munduki wana kota na saki ya mwana ya papa na nga après na kobenga la police bakanga ye soki bakangi ye na mama na ye bakolonga na ndako na biso bake batiki biso kimia yango na sengo munduki ozabi na moto mayele o nakomemelo munduki problème eza te memelanga yango bebe na nga yaka pardon gunzama gogo be na bébé zoba na memelinga munduki te mama ko be nga bébé eza contrat so memelinga munduki ndo na komi bébé mais loko memena munduki te bébé na promettre na ko lo munduki o na ko lo munduki bébé o koma bébé na nga Augustine Béatrice alobaka ba memela ya munduki aza munduki wana atiango na saki ya mwana ya papa na ye soki papa soki ba police ba moni bakanga ye na mama na ye guerre oyo ekomi makasi nazo comprendre te o ni nango ezo marché te na ndako oyo nga nalali mpenza nga moko mobali na nga alala mpenza na mwasi wana ngai ye motema ezosimba te bapapa nini yango Allô camarade, on dit matin mamna monawa. Hein? Yaya, obi kakei pendala na chambre na ye. Atikinga, hein? Ate pendala na chambre na buto lelo. Na kolala te na osela ye. Asoki abimi, e ko mape tournanga. Yaya ba kite galingi basimi bale. Ifaza la mobali, ala na bo pekili ki bo kundu banzoto. Papa, na kola la tende ko nga mwasi. Ye penda kilo na shamba na ye, atiki shamba na nga. Bandiko na ngai, papa, o na ko bala basi mibale. Bata balinga ko bala basi mibale. Mama. Naza penda na nzala. Beatrice na mama na ye balie biloko nyonso tout te okendaki na moi. Bapesinga te ndoki wana penda asa ndoki azolinga nde biso tokufa mama naza penda sérieuse naza na nzala o nalie te mama nalie te o yaka na eloko moko te ero mpe basombaka biloko te toabuta makasi pardon zwa mbongo lobi na ntongo kosomba biloko lobi na buta tongo mais na miso naza na imiaka bien tekende na tongo kosomba biloko lia mama azozela mobali na ye akoti na chambre na mbanda ye koto motema dukuduku no nga penda akomona nga penda koyeba bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya mibali pardon papa ndeko na nga nayebi te o nini nako kosala pour le moment mais nazo mo penser le moment na kosala ok oyebi ke na baka oyo ezosenga il faut koluka force moko ya makasi ekosaki ebimisa ye na ndako nobeli kolobaloba wana ekopesa ngo solution te faut koluka force moko moto moko aza na nguya ndeko nanga mwasi tala nazokaka mpona sunga yo nasunga yo eza mpona yo moko nde o ozwa kimia eza talinga te o yo moko deside o camarade ayelaka ye ayebisi alobi
pona kolonga bitumba il faut ko te pa ya manganga il faut force moko ya makasi ye pe kotoyo ba pese mnduki mwana papa amoni yango nde mama so asalaka nzela komi tongisa te nakoyebisa papa ngai oyebi nga te nakoyebisa papa nyonso oyo ozosala oza kopesa mibali babizu na nzela zela yeyo bapesaki ye munduki bebe napesi yo confiance o nazozela kaka tokoma basheri papa o papa ovanda ozokoma papa soki omona moni papa soki omoni nga na moni na miso na ngai omoni nini papa okondima te papa soki omoni nga na moni na miso na nga oyo ya mikie na miso na lobaka so oyo omoni te papa okondima te oyo eza etona o eza abomination o lobaka si te papa papa oyo eza mabe namoni Béatrice basimbi na gauche na mobali bambase nazomona otika na ndoto ndoko te papa il faut namoni Béatrice mobali azosimba ye mobali azosimba Béatrice aza koembrasser Béatrice mobali akela ye to papa okondima te papa namoni bango bale bakanga mesika moko baza kosala bolingo mwana nga mwasi ndomoni ye tokei olakisa ngai papa yaka tokei olakisa ngai mwana yango asi mwana nga wazosala bolingo na nzela papa yaka okende omona yaka okende yo moko omona namoni mwana yo tokei memanga kuna mwa mobali wana sentir nga ayebake na papa nguya filme oyo eza kitoko bana basini nango ememi bino na kati ya ndako na ngai oui prêtresse ndeko moko ayebisi nga kosunga biso na problème eboye na nzela ya malamu madame naza kopartage mikolo oyo mobali na ngai na mwasi moko nalingi mwasi wana akende atikamba na nganga moko oza pena na ndroit ya malamu ndenge nalobaki awa nde sika pasi na yo mawa na yo nyonso na yo kosila tia awa kada yo kozala gere mama nazondimela yo ayepa ya manganga bandeko na ngai ya basi zwa eloko oyo lia yango malamu mpe lobela mbai na yo oyo nyonso kolobela ye akosala yango merci beaucoup merci vraiment manganga tokokendi ayaka epai ya manganga ye wana azoya Béatrice papa obitu wapi na comprendre te ekomi ndenge lokobotunanga zela oza kuliboma nani yango banda kosala bolingo na nzela nazo comprendre te papa ozoloba nini bolingo na nani yango nani yango ayebi soki nazosala bolingo na moto na nzela ozalaki na nani bozalaki wapi nga moko namoni yo moto alokota namoni yo na mwana mobali boza kosamwase boza kosala bopesa na babizu esa yo oza liboma nazo comprendre te eske penda yo mwana moso oza liboma tala nakobeto mbata na beto na gauche beto de parce que comme liboma ese ozoloba nanga olingo sala nini olingo pusa na pena pembeni osala nini yo penda olingo pusa nosala nini yebisanga ese na comprendre makambo lobi mbata Jésus tala soko meki na kobeto lisusu keba na kobeto na saka bablagi te na yo ni nango na yo boye papa mo ndenge asabetinga na kobeta lisusu kosaka na nga te tala keba na ngai keba na za camarade na yo te tala mwana wa muke oyo abotami lobi tala zonga kuna yo za age nini tala naza camarade na yo te yo za camarade na nga tala ya zela wana zonga kuna papa tika na kota na ndako nani yango ozalaki na ye kuna ozalaki na nani
papa nazaki na mutu te loanza nanga oza la kiselo eza kata sek no papa na tono question ngana mwana moso na za mukolo ngana ye na naza mukolo partout na nga loko na simi na kata sek nanga na tono na question na répondre nga obando sala kuna ni répondre nga papa tika na za ka diarrhée zo sala nga diarrhée Béatrice papa oyo akobela mutu bana ya mbanda deuxième partie yango yo bafidedian merci na bafidedian nyonso bana ya mbanda auti kozwa munduki po atia na saki ya mwana ya papa na ye bongo akende kobenga la police tango bakoya bakanga ye na mama na ye batika bango kimia ye pe kuna mama auti na ndaku ya nganga manganga apesi eloko alia po tango akoloba papa yokela ye yokanga keba naza ko prévenir yo keba na nzela nanga na kebi sotala na linga ba problème te zala mosika ba faire nanga na kobona salo mabeo na boina solo ko prévenir yo keba kadala kanga munoko na eza solo monoko eza solo makasi monoko kando za nango muto za nango te tala zala calme yoka mobalo solo belana azata kitoko te alokola likaku alongi mabe oh donc ça va que mal à bien te on me demande ça qui non na hey donc odogu na ngaza kitoko te na yebisanga vraiment que odogu aza kitoko te yebisanga yo penda depuis obotama mobali penda moko asalinga na nzela yo penda yebisanga depuis yo penda na mutuna yo mama wasalinga yo penda mutuna yo tala komekanga te o komekanga te so ngai ngana meka yo nzambe penda la kela yo nzambe moto nzambe tumana koza penda na meko na nini naza jalouse na nini tala na pekisio na munoko na yo tika makambu nanga pardon tika makambu nanga tala yo penda tala na pekisio ngape na pekisio oko sala nganini tala mbala simba okota makambu nanga na prévenir yo zonga o sala nganini yo na ko beta yo yo yakawa okay de kuna yo sata kotela bango babunda film oyo eza kitoko film oyo eza gu bana ya mbanda deuxième partie yango yo ozata na makasi te makasi ata komema bido eza te kaka okende kopesa mibali babizu kopesa mibali bango bangbengbengbengbe fidèle story mwasi ozalaki ape depuis tongo Austin bengana Suzana siko na kati ya ndako olobi nalobi bengana Suzanne na kati ya ndako sikoyo zela azala calme nalembi na bagiare na bino oyo nalembi nango bokope mate koto yo bengana ye nakobengana nani ogiste nabengana yo to mpe nabengana bino sombali na ndako oyo botikanga na réfléchir nini yango na bino nalembi makambo pena nalembi yango nalembi makambo yo nalembi o mama uti na ndako ya nganga pesa ki eloko alia soki alobi mobali ya koyoka mobali ya yoki te nini ekokomela mama film ekomi gu merci na ba fidèle nyonso fidèle d'histoire yango yo mais esimbi te mais est-ce que na lengo bientôt bendingi nini na ye na ndako te mpona sala bablage o nazobakisa su mosusu nakolia yango nakolobela fa bengana mwana mwasi wana mama bakendaki epai ya manganga na kamarade na ye manga ayebisaki alia eloko oyo alia soki alia yango alobela mutu te alobelaka mobali na ye mwana ye mama ozosote boye ndenge nini oza problème mpona ozoningisa mutu bozoloba te moi le besate ou bien est-ce que papa solo na yo ni la moyo na kisalini est-ce que
ozolo basute ko baba Nzambe Nzambe Yesu mama kolo bate mama kolo bate pour la lili kele mama mama ozolo bate pour la nini mama lobelanga mama toko tomo na pasteur mama tiko sala boye pardon donc elle na miel l'église miel est pas prophète Dieu donné Mungu et pas maman Mungu maman moko bien maman nana Mungu bako sala Austin na ebisa ko lo moko kumbinga te na ebite ke na pesa ko da réponse na ebiso bengana susa na kati ndako yo nini zela nini ngolo ka pembe otena munoko na yo wana za problème na yo te bengana soba wana na kati ndako yo bengana esikoyo nini ngona zo kawa nini ngona okyo yo lobi do abengana nani na kati ndako ya nani Austin nazo komande yo bengana ndokyo na kati ndako sikoyo bengana esikoyo komande chef na yo na bengana pena mwasi na kati ndako na nga ma commandante ma commando yo ndo komi ko commandatitaire ba bengana nga ngai pena mbali na nga bengana nga na kati ndako na nga yo za zoba moto Nzambe tumba yo tala kende ko yebisa nganga na yo yebisa ke biloko apesa ke esimbite Suzanne oui ezande komo na ngai ozo lukanga yo ozo lukanga bimisa kanda na nga nazo prévenir yo na kobeta yo okosala nini meka betanga meka na lakisa yo ndoki ya mwasi sorcière moko boye tala yo papa oyo aye bate bandeko na ngai totala soba oyo azoyebisa yo obengana na kati ya ndako na nga filme eza kitaka bafille de Dieu mamoko abenga bifide di pardon osubisinga na ndako kote okoseka mono ya bomanga bafilme na ye yeyo aye na munduki oyo akendaki kozwa po atia na saki ya mwana ya tata na ye bandeko filme komi gu aye na munduki atie na saki ya mwana ya tata na ye pla ya mwana oyo eza eke ntango bapolise bakoya bakanga yaya makambo yango bapesaki esimbi te o wiyo natiaki itala yaya nale yango nyonso tu nale yango nyonso nalobeli ye me nayebisa yo ndeko na nga mwasi ekomi de pire ekomi de pire donc ayoki nga te asala eloko te eloko echange te yaya ifo nazongela yo ifo nazongela manganga wana apesa nga susu ya makasi oyo apesi nga esimbi te ndeko na nga ya mwasi esimbi te adesobei nga zoba ya mwasi wana mpe aye lisusu atie maloba basangani bango mibale basangeli ngai ok d'accord nini yango susu makambo vraiment mama akendaki epai ya manganga po babengana mama papa o papa scandale dini scandale yango nini Jésus scandale papa okondima te namoni scandale na kati ya ndako oyo obele oyo namoni papa ya komona eloko namoni soki omonaki yango soki omoni eloko namoni papa omoni mwasi wana mwana yo memi na kati ya ndako oyo soi-disant mwana na yo
papa vie na ye pende za mabe aza na plan moko ya mabe na kati ya famille oyo na mutu na ye soki okoti na mutu na ye okomprendre ke mwana mwasi na mama na ye baye na plan moko ya kosala mabe na kati ya ndako oyo mpe na kati ya vie na yo nini yango ozoloba papa naza kogire nini yango ozoloba azala clair papa namoni elingi oloba eke mwana mwasi na penda aza criminel mwana mwasi na mama na ye baye na plan moko ya mabe na kati ya vie oyo na kati ya vie na biso nga naza kuna te oye ngai yo nazomona beneti na filme namonaka yango na filme ya bakomando me namoni yango sur place Béatrice naza na besoin na pema naza na besoin mutu na ngai réfléchir papa naza na besoin te ke oyo aye na gauche problème oyo na droite problème bana na ngai papa ozotanga nini makambo mabe eza kuna na kati ya ndako oza na besoin ya kotanga te kanga kota kuna na kati ya ndako kende na saki ya mwana yo omona eloko eza kuna kende osala bankete kende otala papa ozofanda wa papa ozomona te ke ndako na biso bakriminele bakoti biloko mabe ekoti satane akoti na kati ya ndako tokofanda juma omonaka bo to na yo nanga na mama tokufi papa telema kende komona Béatrice combien de fois na bengi yo mbala mibale obenga mbala mibale papa nalingi ba problème te pardon mpo na nini papa soki olingi osala buzoba na yo wana olobake mwana nga aza na munduki awa nabendi o matoi nalingi biloko wana te o nabendi o matu papa nalobi verité mwana oyo aza na munduki akobeto munduki na kati ya ndako ndimela ngai nga naza Béatrice naza bebe Béatrice o nalobaka verité filme oyo eza kitoko bandeko na ngai ta Béatrice na plan na ye tolanda eske plan ya Béatrice ekosimba eske Béatrice akozala polisi bafidelia filme ekomi kitoko Béatrice aye na bapolisier bamama pardon tolanda filme oyo papa aza awa ninango Béatrice ninango namoni criminel kati ya ndako wana bengi la police nani criminel papa mama ya criminel yeyo bokanga ye baza ba criminel tala nakobeto mbata moko kozwa ide te kama munoko na yo aza liboma ninango boye officier bokota na kati ya ndako bofuye ndako mama bokuta munduki eza awa na kati ya ndako oyo problème eza te officier landa ye bolekisanga na leka aye na basoda ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi papa na ngai tala ndenge nini bibota ekoki komema trouble na kati ya vie na yo famille oyo trouble ezali yo keba mama nini yango bayebisi ngai ke yo okotisi munduki na kati ya ndako oyo yo oza na munduki na kati ya ndako yo mpenza mwana oyo criminel koloba nde criminel te mwana nde criminel eloko yango ebimi o seigneur ezawa oza lokuta ngai moto lokuta papa atala fongola saki na ye otala eloko eza na kati munduki emi na kati ya mwana oyo mama tala munduki yango wana mama munduki papa efo tokanga ye nini yango zo marché te na ndako na nga basobe esala nini papa oyo eza ndako na nga problème yango nini mundoki moko na kati ya saki ya mwana oyo ya mwasi mundoki na ndako na nga mpe na mwana na nga ya mwasi eza ndako na yo tomoni yango na kati ya ndako na yo kozala lokura te nde nini papa nayebi yango te nayebi makambo te mpe mwana nga aza mwana moke nde nakosima mundoki très bien il faut que na biso na poste à la police officier tokei akokende na mwana mwasi akemba na nga te monsieur oyo aza papa na nga
papa na ngaza criminel te criminel eza mwana mwasi ozwa ye na mama na ye bakende prison bakende na prison makala bafanda kuna ta 100 ans papa na ngaza criminel te bango nde mibale bakende keba na yo keba baplan na yo na mwana yo bozosala pome eza te mokolo ndako esengeli officier mobali na nga akende te zwa mwa mosi yo nde bazwa makambo officier nango ezomarche te ya kati ya ndako na nga nayebi makambo oyo te officier problème yango eza nini officier eza famille na nga problème eza te officier ni nango papa kende kaka officier mema bango tika papa officier papa kende te yo koyeba longwa kuna yo kosantinga officier tika mbali nanga bandeko na ngai meko tuna interpréter te oyo azoloba film oyo eza compliqué siko moni makambo sali obi makambo mwasi na yo na mwana bosali omoni busoba na yo baplan na yo na mwana yo bozosala mpona kodétruire famille na nga boyo kosimba te yo mpe kosimba te mwana yo aza criminel amemi munduki na kati ya ndako oyo bebe kolanda bango te yo nde na kati ya saki na yo tende ebimi na saki na ye tende ebimi boza bacriminel boye koboma biso bandeko na ngai na interpreta na ngai bafilme oyo eza suka problème yango na yo na nini tika nakende komona mobali na nga ozoloba mobali na nga mpe mobali na yo nde lokomisa monoko na yo te mobali na yo nazoloba nakende kotala mobali na nga aza na posa na nga kuna na kati ya boloko kanga munoko na yo mwana na yo ya criminel aye na mundoki bakangi mobali na nga pe ozolingo kende okende mwana mobali na nga yo longwa kuna yo pe longwa kuna yo longwa kokende te yo pe kokende te nga na kokende filme oyo eza kitoko ya bafidelia film oyo eza gu mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban so bopesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure
ils ont dépendre na entreprise na yo. Nous sommes à votre service. Tozali pe kopesa ba formation na Fideli Center. Na Fideli Center tozali kopesa ba formation ya anglais. Olingo kola koloba anglais, olingo kola koloba portugais, oyo ba kolongola kola français lingala yaka na Fideli Center. Na Fideli Center tozali kopesa ba cours ya informatique ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Mo Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Maman, eloko na bengeli yo awa. En tout cas, naza na kimia te. Problème penda batomi balewa nande bazotanga problème. Il faut ba manaka tanda kunanga. Eloko na bengeli yo yango wana. Naza na eloko moko esenga na sala na salela yo. Et comme même la solution, hein? Nazo kayo maman. Et ça la place esengeli na mema yo. Na place wana ko za solution. Ndimela ngai. Et ça le problème moko te mabe ko komela na place wana. Vous assure? Oui. Naza sûr que mutu wana za makasi ya sala makambo ebele. Na mukela ya mbongo ya muke. Oko za solution. Oui. Vous assure? Oui, naza vraiment sûr. Maman nalingi na ko gaspiller mbongo na ngate o. O gaspiller mbongo na ote. Oui. Place yango eza peto ke jour nini. Soki oza prête ko ya maman, naza prête na trouver solution. Bandekela balonga na kati ndako na nga. Soki okomi prête sala nga signe. Oza prêt non? Mais tokende maman tokende zala zo saki na nga. Maman na yepe ayaka. Koyebisa ye amema ye epai ya mama Mbikudi. Ba mama Mbikudi oye. Ba mama ya Budia Congo na pesi bino mbote. Ba mama ya Takrango tata onda na pesi bino mbote. Ba mama Mwilu ba mama Kimbangu nyonso na pesi bino mbote. Film oyo eza kitoko bolanda yango. Na ebisa kiyo. Baya ki po ba détruire yo. Omoni na bisa kiyo. Oh zapreti. Oh sala sacrifice. Na nyoso na konsenga yo. Oui na zapreti. Eka. Esengelo za la purifier lekado konde ba esengeli na sukola yo raka ba loba oui yeah oh ça prête na modalité nyonso tout loba oui reke baba rondo reke de dat esengeli ozala purifié esengeli rende bebe rakakakakaka omorokondo rata sokoto ya basakata film oyo eza kitaka film oyo eza gu merci na ba fidèles. Merci na ba fidèle na nyoso fidèle story yango yo bozota lato ma bibi kola ye yo tala robe ya pembe mwana ya mwasi si fukama Fukama wana o mami kuda bikola yo. J'ai dédié cette film na bato nyonso tout ya sa majesté. Ya sa majesté mbote na bino mama bikudi aza ko bikola piku yoga piku anatanda Mambi Koudi aza kobikola ye botika na betela ba pasteur lisolo botika na betela ba femme d'affaires ba homme d'affaires lisolo ya fidèle du mauvais TV
bouquet na bino bouquet oyo eza ko permettre na ba pasteur yo moto yo olingaka mateya na yo etalama partout dans le monde. Fidèle du Mauvais TV et saleli bino média en ligne et saleli bino bouquet chaîne ya télévision en ligne pasteur benga biso na numéro wana to salela yo chaîne ya télévision en ligne o diffusaka ba mateya na yo na bengi awa pour que omemelanga munduki na wana na yebisaki oke koya no zala calme te maintenant c'est calme ndenge nini bongo sikoyo nini yango mais na yebisoki zala calme na kozongisa yango kala mingi te yebisanga pesanga ba jour okopesanga yango pesanga délai mokolo munduki na yebisoki na kopesa kala mingi te yebisa mokolo nango ke na kopesa ye kala mingi te nango oza kwambetenga bopona nini oza kwambetenga mutu na komi likolo naza ba problème ya famille yo ba bakisi so problème na yo nini nango boye pardon ndeza pena bongo eza te pona zi munduki na ndo ba kwambetenga kala nakoya kala na tio pression te mais nazo yebisa yo nde pesanga ta bizuko tala oza zoba penda yo penda oza liboma osenga pena peso bizu na peso bizu ni na kopesa yo oza liboma bebe pesanga ta ma bizu to yokana ke ndesi na peso munduki okoma mosi na mobali to yokana ke te boy bebe ça possible te o bebe ça possible te o mama yeyo auti kozwa délivrance bafiakoli ye mama nanga kosimba te lokwana nini nango nini nango na yo nini nango ezo marché te est-ce babeti yo est-ce que papa abeti yo to mpe mamba na nde abeti yo nini nango ezo sala mabe mpasi na mokongo etali yo na zomona ka façon zo ningana ese mutu na ezo marché te ese concerné yo te o e concerné nga te o na tuni kaka o mama nena tunoka mutu na moko o tango ba police bayaki jour wana munduki wana est-ce ba kozongisa yango tango bazwaki munduki zela mama est-ce que ozotuna mutuna pona nini pona nini ozotuna nga kesho munduki na yebi te o ezaka ke na ninga na yeba ke eza munduki na bango te fo bazongisa est-ce oza si ke policier azwi munduki aka kozongisa penda mutu mukolo munduki wana donc bakozongisa ngo te Béatrice mama pona nini ozosenga munduki est-ce que eza munduki na yo te mama nzambe apréserve ngai pona nini est-ce que nakoko tuna te nzambe apréserve ngai soki mpenza nasimbaka munduki nayebaka munduki te maboko na ngai eza pembe eza kaka mutuna bazwaki munduki na kati ya ndako baya kozongisa na kati ya ndako yaka pusana wa nakoya te nalobi yaka nabipusa pembe na nga mama est-ce que quand na tunike munduki fona pusana siko munduki yango eza nani nayebi te o nayebi mokolo munduki te o est-ce nayebi ata munduki nasimba ata munduki siko ozotuna ngo mpona nini yaka ozobenga bongo mpona nini mama natunika motuna bapolisier baya kozongisa munduki eza ya bango te bazwaki munduki na kati ya ndako bazongisa ngo na kati ya ndako siko bapolisier bamemi munduki na biro batiki yango kuna yakawa yakomona nde na obeta yo bandeko na ngai Béatrice aye kotuna mama soki bapolisier bakozongisa munduki Aja Baraka Aja Michel yaka o yaka kita yaka bozikisa bana mwana mosona mwana ye bazika batumbama bakota na moto etumba bango moto ezikisa bango na peti bango na kati bango na beti bango moto etumba reke baba maye pe kuna yaka ebe bawa ba fidèle film comique taka ba fidèle ni nango
ya simba oyo yo moko moto Ange Gabriel, Ange ya moto, tumbamona mwasi oyo, na mwana na ye, batumbama, bazika, filme kitoko, filme oyo ezagu, merci na ba fidèles bien, deuxième partie ya filme oyo, esuki awa,